Dieu, nga koya bino l'ambassadeur en Christ, na ye lisusu le frère Jean pour na partager oyo nzambe apesi biso na avant midi ya lelo ete to partager oyo ezali liloba ya nzambe boye biso nyonso tozali ete tozali na tosalaka mission ezali ya conseil dans le Seigneur oyo ezali kopesa ba conseil ya Seigneur mpona liloba ya nzambe. Yango avant ke to banda nakanisi na koyemba nzembo ndenge habitude toyembaka mpona kokumisa nzambe kosanzola ye konetola ye po te azali nzambe ye akeli biso. Yango te nzembo wana ozala na anglais asi biso nsusu yebi yango zita kokata mwa moke mpona façon towela temps jour wana tozwaki mwa temps mingi me lelo tozwa mwa ntemba me ezala mpe mwa mokuse po tozala mpe fatigué te. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to He freely give. I will ever love, I trust in His presence daily. I surrender, oh, I surrender, I surrender, oh, Papa, oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. I surrender, oh, I surrender, I surrender, oh, Daddy, oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, to Jesus I surrender. Lord, give me myself to them. Fill me with the love and power. Oh, Holy Giving, let me die blessed for oh, holy me, oh, my Lord. Oh, I surrender, oh, I surrender, I surrender, oh, Daddy. Oh, to be my blessed Savior, I surrender. Oh, I surrender. Oh, I surrender. I surrender, oh, to you. Oh, to be my blessed Savior, I surrender. I surrender, oh, I surrender, I surrender, oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Seigneur Dieu Papa na komisio pe na ton Dieu lisusu na tango oyo ete opesi biso to partager o ezali liloba na yo nzambe tika oyo nyonso koloba ezala volonté na yo no ezala volonté na biso na pesi bato nyonso partout dans le monde oyo bazolanda biso pe na oyo bazolanda biso te nzambe na maboko na yo tozingi bango nyonso na makila ya Yesu pe tozingi esiko na makila ya Yesu tozingi oyo nyonso tozosala na makila ya Yesu oyo nyonso eza misala ya volonté na yo te tobebisi yango na kombo na Yesu papa tika ozala na biso ebandeli kino suka nzambe tika malobo ekota kati na biso pe eproduit ba effet afin que totémoigne monene na kati ya mokili nzambe tosengi nyonso na kombo se moko ezali ya Yesu Kristo aza mobikisa biso
to pesi vi na biso na sona maboko na yo ndenge te aussi koyemba to sorenda vi na biso na bakati na maboko na yo pe na mabota na biso to sengi nyonso na kombo na Yesu Kristo azambikisa so petolobi amen. Amen. Bien, mes frères et sœurs, bandeko, ba papa, ba maman, nasi to komi na temps o lelo to partager o nzambe a pesi biso lelo nakanisi soki tozongi sima to parlaki la fois passée o to lobaki professant la vérité dans la charité ou professant la vérité dans l'amour. La charité c'est l'amour. Et tout le monde qui ndenge to lobaki to décortiquer ba verset nyonso to partageaki yango. Pourquoi toujours ba professant dans la vérité dans la charité eza eloko to lobaki pona quand même que biso ba sen nzambe biso ba ambassadeur biso bato tozo teya biso bato toza koyemba il faut to bimisa makamo o ezali na bosolo. Donc en bref to lobaki to lobilango na bonzambe parce que na bonzambe beza na bolingo na bonzambe eza na vérité nyonso eza na bonzambe. Alors surtout to lobilango na bonzambe e ko bikisa na bato bazali kotala biso pe bazali koloka biso pona na to sauver bango. Donc tombenga mi ambassadeur eza bato o le to kopesa toza kopesa visa ya lola eza ambassadeur ya mokilité o ya ke ba pesa ba pays visa ya États-Unis non toza kopesa visa ya lola o eza la parole de Dieu et te mutu tango oki yango o appliquer yango ko memayo o ke na lieu de repos bien le repos bien o ke na paradis. Et yango turubaki professant la vérité dans la charité nakanisi no kutena keke bandeko batunanga question sur le mbongo ya malédiction et omoni tant ozwa kezata moke po eza enseignement eza mulai donc tunga kufa to kata yango et ningo robake soki tolobi professant la vérité dans la charité na asi yambo papa o ya botingai akoma maka soulard à partir ya annonce mo ba pesaka et que boyebi église moko pesa ke lobake mokile kufa sona nona quelque. Alors père na biso no samba église wana akoma sula komela masanga jour so na tuna bi papa mela déjà to vivre parce que mokile zo kufa mais jour ekokaka nane wana ekokaka mokile kufa te papa zo ba livre église wana akena obwaka na fulu alobi baza ba faxer na kosambela sute. Donc ndengi papa koma mopaga no pa koma ofane na ndako akoma ne masanga akona omela masanga. Alors yango moni ke tobi ke professeur la vérité dans la charité tout le bilango na bonzambe po bato babika no ke yina na nouvelle moko et de tout bato bon mbongo ya malédiction e ningo lobane mbongo ya malédiction za mbongo moko oyo zwango na nzela malamu te eza aussi enseignement nini eza lokola mbongo ko yiba na magasin nzamba ko sepela na mbongo ngona te eza kwa mbongo ngo sala neti osala mobulu neti ke ndumba eza mbongo ya malédiction oyo zo demere na eza mbongo ya malédiction aussi soki ozana nyongwa mutu wana defisa obiloko ofuta te mbongo wana oyo demere na kata vino eza malédiction mbargo betango karame eko bloquer vina ona makamuse ebele même ozoki no tsa mbongo na kati ya ndaka nzambe ko sepante mbongo zo tsa pasa yebi kozana mbongo moko ya mutu futa te donc ça de malédiction. Alors tokeba mbongo mso malédiction ezali lelo obali mwasi onaza riche azana mbongo papa na titindere ba fortune et belé amoni ke beaucoup tani alingio na cœur to partager eloko to fanda ensemble to ça la vie yo zuma kanisa mabe oboma ye potika na o contrôler nyos mbongo wana ndengo zo demere nango eza malédiction. Alors yango ke ndenge to zaki suite to sali moi revi pona ko yebisa bato bazaki te ba faire comprendre lelo to ko parler sur kozalana boyebi kolimbola ndoto. Donc toko loba lelo kozala na boyebi kolimbola ndoto oyo tinto loba ndoto babengi yango rêve o babengi yango songe eza eloko moko. Songe eza nini ndoto eza nini balobi selon ndoto dictionnaire bazolo bake rêve ezali suite ya image moko oyo eza ko présenter na l'esprit pendant le sommeil pendant oyo tozali kolala. Donc so to sali songe eza aussi une révélation. Donc bazo révéler likamoko oyo yo yebite oyo peut-être elingi sani mana vina yo yango to bengi yango ki eza aussi révélation eza aussi eloko mo babengi prophétique. To mona muntu mso ba prophète pona na yeta mususu likamo bo o voyage mona na kati ba mboka mtu abika
prophète ayalobi ki yozo kende poto boye bonzama zo la sanga bobo OK poto donc ils ont aussi parole prophétique mon sous ce qu'il y a partie à songe et puis ce qu'il y a partie à rêve il y a vision. Alors révélation ils ont une révélation qui nous révèle quelque chose ou faire connaître ce qui était caché ou inconnu, et ça synonyme il y a communication ou dévoilé. Otobengi révélation. Et tout à l'heure la parole de Obabengi prophétique est à présent et bien la future. Parole prophétique est qui annonce un événement qui se réalise. Donc prophétique, parole prophétique, ils ont quoi prophétie, ou yubabi qui est prophétique, ils ont parole mon mutalobi na yo, di kambu, ou yuyi bagita révélé ango, et puis kamwana et salami. Yango pona kotanga toke na bakomami, pona ko comprendre toke na Job chapitre 33, na verset 14 à 16. Mais surtout on continue ango parce que ça verset mo grand. Autant dans Job chapitre 33 verset 14. Balobi Dieu parlait cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Nzamba lobaka na ba différents nzela. Lobika loba na ndoto te, aloba na ba différents nzela mais parfois er moko tozala ka distrait. Mais alobaka parlaka. Bamsu bakufa bamsu ba vie beba nzamba lobela ba me ba comprendre nga jita lobe na façon ba na façon nyonso. Alors, Balobi dans verset 15, il parle par des songes. Balobi aussi à parler en songe et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche. Balobi bien que alobakana songe et puis vision. Tous en a deux autres le a songe mais a ba parler aussi na vision. Vision est zani parce que ça peut même être beaucoup ça l'appelle confusion na bato. Parfois on soit zoloba na vision mais en ndoto. Ndoto ezelo mususu vision pe ezelo comme mususu. Vision eza eloko oyo ta mususu zo mona mais ozani ti venir na fandi bo mona mingba ba sa na nzambe mususu OK azo prier pour na yo. Tanga bandi ko prier, bozo prier directement biso ah sœur ou frère na moni vision na zo mona vision nzambo zo la kangi loko mona kata vina yo yango na benga vision mais ndoto bazolo ba opena mutu alali za profond sommeil alali pena donc waneti muta kufi alali yona tukazo zwa o ba benga songe yango ba bengi rêve mais vision ezali ozo mona tout comme goza alelo mwasi bozo préparer mariage l'air moko fanda okomneti ko rêver soko koti pia na kazi ofandi pena me muzo rêver pena neti ki on dirait feti ou lati voile baba nini donc yango na benga vision. Mais en réalité, vision, c'est eloko zo mona ou eza vision. Mais na kati ya liloba, eza na deux. Vision ou ezali ke ozui oza c'est normal. Ozo mona ngo boye. Ani sinon ozo mona na imagination na yo. Mais songe ou eza ya kolala. Yango ete tous comprendre babiloko wana de façon pour na koyede biso afin que tu yebane. Ndenge to lobi parole prophétique eza eloko oza ko annoncer événement ou eza réalisé. Yango te rêve toza na rêve oyo babengi na kati ya rêve toza na ba trois rêves ezali rêve oyo babengi songe ndoto oyo ezouta pa nzambe ezali na ndoto oyo ezouta pa satana ezali na ndoto oyo ezouta na makanisi na biso oyo ba image au moins na moi oyo bofandaki bopartageaki na baninga yango e permettre yo omona c'est ça oyo babengaka bandoto toza na bandoto misato. Mais na bandoto misatu wana ete toyebake na kata bandoto wana toza aussi na temps. Ya bandoto faut bandoto neza na temps nini parce que toza na temps présent état passé et puis futur. Alors bilo nyo sona faut yeba na 3 temps. Ndoto ni oloti banini comme ça balobi ke na ndoto oyo uti ya nzambe eza bandoto moko za divine. Eza bandoto eza ba instruction. Eza bandoto eza instruction eza ko enseigner eza pona édification eza na ndoto o ezali o babenga en nature et ezali prophétique oyo kelikamo mutu alobi pe salami eza na kati wana eza na bandoto o ezali na avertissement bazo peso baza ko avertir yo na likamo ko boykeba bandoto nzambe o ezola kisa et puis eza na ndoto o babengi encouragement baza ko encourager yo
Donc wana tomoni eza ndoto ya nzambe. Tomona ndoto oyo bitelemi ya ndoto ya Satan, la monde ya ténèbres. Au total, dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Satan a un rêve moko o isa toujours mtoyebi que y a ba destruction. Ya ko bebisa. Do ya ba attaque o ba bengi que le rêve moko ya ba destruction, eza ba rêve moko oyo ezali na ba attaque pendant oyo oza kolala baza ko bebisa ba via bato. Oyo ba bengi mususu ba banga en sous forme de cauchemar moko eza nocturne. Oyo ezali rêve moko o ba bengi pénible, dans lequel on éprouvait des sensations ou ezali d'angoisse ya kobangisa bandoto mso la mugi na tongo pena yo moko na kobanga. Donc bandoto wana mingi za bandoto moko ezali ou adversaire aya kana na kacha bato et que ba songe moko za attaque ya ko détruire ko pepesa ba maladie donc même ko boma. Donc songe moko azwa na aussi ya confusion, ya division na entre les familles, ya ba maman ya ba papa ou bien na kati ya église ou bien dans les problèmes aussi neti bakindoki nyonso wana yé mutu aka na basonge wana pona koya kobebisa vie ya bato. Alors na biso siko bana nzambe fali toyeba lelo na ko partager na koloba quelques mois na expérience o nga na zui na expérience o nga na vinki naza kolinga aussi na partager na bino pe na intelligence o boza nango boko ko développer de façon moni ndoto eza iloko to sakana nango te parce que balobi en réalité de l'homme c'est l'esprit. O eza nzoto mais kati sa msusa esprit. Alors ndoto ezali iloko moko bomba ba via bato mingi bomba mana ndoto. Totali exemple na ko pesa exemple ya nani ya roi Salomon akoma na richesse akoma na sagesse moko o nem na monde mutazana ngote mais eyaki na nzela ni akana ya ndoto. Nzamba bimela ka ya ndoto. So to ibi histoire wana. Totali aussi vie ya nani ya Joseph ndoto na ye ezaki ndoto nini o ezaki ndoto to bake ya vi na ye ebo mamaki. Donc so totali ndoto ya nani ya Joseph ezaki ndoto moko ba bengi ya futur, ezaki prophétique et aussi un futur. Donc bazola kisaki na futur akozala mundu munene ako régner akozala likolo ya bandeko ne ya ba famille et tout monaki eyaki a parti ya ndoto. Yango omoni na biso lelo mingi to négligea bandoto mingi vraiment to kipa bandoto te même ngape aussi juste tant nazalaka mano pena na koti profond ba liobate na no zwaka ndoto ndingwana mais parfois nzamba ndako lobanga mambe belé nani anako comprendre ngote ozomona partie na tanga passage ya nani ya histoire ya Joseph nde ifungula makambe be na ko comprendre nzamba lobana mambo mingi na banda ko comprendre te mais de tirike abandeko lakisanga nde basini basina bandako lakisanga na partia basini ona na yiko yeba ntango siko na koti profond liloba yango ndeko permettre ngai pena kena comprendre pena o babengi mystère ya ba rêve. Alors c'est très important na yo mwana nzambe soko lolota te faut prier parce que c'est très nécessaire. So kita msolo ta te nzamba la tsanga basini peut-être ba msusu pe ba comprendre pe basini ngote ozomona. Alors eza pena babi ke kozanga koyeba zande ko ya ndamba kokufa ozomona. Donc toyebi ke litiam c'est charnel eza spirituel munguna surtout à travers mingi na butu parce que butu eza pena na ba koti bulo moi il peut à travers mais na butu nde ba kota bulo pena donc tant ba bandi pena boule bandi. Alors monde ba détruire ça ba via ba te béré na katani non. Alors si ko to kota na moi profond pour na ko kende pena na bozindo to bananu ke comment interpréter un rêve. Ndenge nini tokoki kolimbola o babengi ndoto. Donc sakola boyebi ya ko limbola pena ndoto. Donc comment interpréter un rêve. Ndenge nini okoko interpréter un rêve. Yango oyoke likambo liboso fote bagé d'abord la prière. Avant toute chose c'est la prière. Avant tout, chez la prière, pourquoi tu le dis, il faut que tu aies un liboso. Au cas il y a tant de si olotindoto. Yolotindoto, ozo comprendre d'angwete. Olotindoto moko za mabe. Et là, liboso faut ça, il faut prier. Il faut prier. Ce que vous comprendre ndoto te, yango balobi so tozongi na Jérémie chapitre 33. Zamba bi évoquer ngai. Na ko répondre yo.
pe na kolakisa biloko eza caché oyo yebite. So totali na Job verset 33 verset 3. Tokomona Job na bazolo ba ke invoquer man. Donc tango moni ndoto ozolo tozo comprendre ko tozo mona phénomène moko mais zo comprendre ndoto te évoquer l'Éternel, prier. Soki omoni ko évoquer l'Éternel za ba nini tamsu tango évoquer ou prier nzamba ko a orienter que tam son musala nzambe moko peut-être aux incapables qui n'est pas musala nzambe moko orienter à lobano. Yango to moni mingi so totali surtout na ba West Africain. Na ba West Africain so totali bango bazala ka bana ba nganga. Bazana ba marabout. À chaque fois soka loti il faut akende kuna. Akenda expliquer. Bango bazana ndengwara. So utala plupart na bango bazana ndengwara bakenda pa banganga. Or omoni ministère ya nzambe ndenge ezali okoko koma yo moko prophète. Et pour koma yo moko zoli molandoto. Donc passer par parole les autres ça OK. Notre capacité vient de Dieu. Okokoma, toi vous êtes incapable nzamba ko rento pa mutu pour vous faire comprendre. Mais mutu wana nani parce que soto bio ke ne pas ya marabout, o pia banganga wana. Papa totali na soto tozongi na Egypte. Totali lelo tango Joseph ayanola ki ndoto. Banganga nyonso na bakokaka te. Mutu moko akoka olimbola ndoto te. Mais bazana ba magie, bazana ba pouvoir. Parce que ndoto okolo bate toujours ne ba ke ndoto oza maître nango to oza docteur nango soko za ndenge non. Olimbola kandoto docteur ya ndoto eza Saint-Esprit oto bangi nzambe et puis Jésus-Christ bango baza maître ya ndoto parce que tout le monde ba marabout ba koka kité mais Jésus fait animolian tout ali peut aussi quand même sur tout na Daniel peut aussi alors ba ki ko expliquer ndoto wana même bato na kati wana ba comprendre le roi comprendre kité à partir de Daniel ba soit ka solution yango tout le monde qui a profit ba sena nzambe mingi tutozo zwa o tout ali lelo ba révélation ezo bima o tozo mona lelo bazolo banakisa sana o alobi bo alobi mususu eza oyo babingi alota kindoto mususu azwaki vision et mususu eza azana parole ya sagesse donc connaissance moko soka fanda tali campena lobino likambo eza boza ekepe net mais mususu eza mayele ke kam normal abeti fiko donc abeti loto mais mususu eza pena o connaissance nzambe za katine zo sala soka lobi pena likambo estamine wana. Donc, il y a un faut comprendre le phénomène. Il y a une première chose, c'est Dieu. Il faut prier. D'autres solo, il faut prier au bébé Samisana. Même au loti pour la yote, même au loti pour il faut prier. Et deuxième, il faut y banano et zana tanin. D'autres loti et zana tanin. Ils temps présent ou bien ils zana ta passé ou bien ils a futur. Donc, d'autres loti est-ce que ils a makambo au passé pour le moment. Ou bien zal kamo bazolo banu ko sale matom su lobby to lobby wana kuna to ezali kamo eux il est kakala yango faut comprendre non pour quand même ko yeba ko kangisa ko yeba ko limbola ndoto malamu parce que aider yo pour na ko kuatra na kata vina yo yango to lobi ke ko limbola ndoto eza nini eza o babingi interpréter eza quelque chose à propos ou ya ko luka donc de chercher à le rendre compréhensible, à le traduire en lui donnant une sens. Donc, balobi que interpréter ça quelque chose à propos de chercher à le rendre compréhensible, à le traduire en lui donnant une sens. Et là, comme moko o ko interpréter pour épaisser ça au sens parce que tout la mkala mso fan de Bible ah nazo comprendre ndoto nazo lota nazo comprendre loko bo nazo comprendre image na poko zonga vision moko linga bobo ozo comprendre honte alors yango était ko interpréter ko luka ko senga mayela nzambe pona o comprendre eloko oyo bazolo banayo ozomona ndenge na lobi eza aussi de la signe bani tout ça. Et puis troisième situation nini ozali ko passer na vie na yo ou na famille na yo to na pays to na communauté to na ou communauté to tiers donc en général église et tout consort bien quartier ou bien environnement. Donc il faut yeba nini ozo passer situation nini ozo passer na vie na yo pour na faire comprendre yo ndoto ezoloba na direction nini. Et quatrième ezali yango ete eko sala identifier yango eko permettre yo oye bandoto wana ezali ya yo to ezali ya yo te ezali ndoto euti pa nzambe to ezali ya nzambe te
to eza ndoto euti na una makanisi na yo. Donc quatrième to moni ke pona ko identifier ko yeba ke ndoto na loti face eza pena ndoto moko nzamba solo balanga eza ndoto satana motaza ko ya ko takenga ou bien eza ndoto yo ki non eza makanisi na lala ki peut-être na tala ki film moko mabe to film moko ko bangisa ngo esa ngabo musu eza ndengo wana mais ke ba pe mona ba bloc wana ezaka toujours qu'il faut faire attention. Et puis cinquième ezali il faut koyeba ba signification ya biloko oyo za ko mona na ndoto ezali très important. Yango soki omoni quand même ozani te ko tala pe ba biloko mingi nenge to moni il y a des docteurs le révérend Richard na Congo après ça rappelle bloc ba ndoto eza aussi des frères aussi c'est des références aussi c'est Paul na ba kombo ni te mais ba pesa sous émission moko ya koloba ba signification ya ba biloko neti ya ba kombo ya ba mbwa ba moto ba nini tout ça ozomona nyonso on eza quand même ko prendre que biso et aider biso na ko comprendre ndoto parfois tozalaka omoni mutu akoloba ke so zolota mutu akufa donc eza ndoto eza esprit de mort non parce que eza na eloko toujours te ba so eza négatif eza pe na positif kokufa mutu eza ka te ke non eza ndoto ya esprit de mort eza esprit de mort te le mort aussi eza toujours communiquer na ba sens mususu. Tout comme na opes exemple na pesa bino déjà une témoignage mon na pesa on a lobaki na prière pour na notre papa Ale Moloto nzamba zongi sai. Mais tant on a prié, na senga ki nzambe nga na senga Ale Moloto te. Mais tant on a prié pour na ye que nzamba zongi sa utiliser musel mo kan nzambe po zonga. Mais sikoyo ndoto nga na loti Ale Moloto aparenga na ndoto na ngai na songe. Alobi na ngai frère abinga deux fois alobi na komitungisa mate na kozonga sute mais alata ki bilamba pembe donc alata blanc pena tenemi azolo bana à part ozomona bandoto ya pena ozo senti pena ndrelo moza réel ya solo mais na zali na kata pongi tango sutuki beza pongi siko ye wana aza déjà tobi moza kufa alali l'air wana zana na mort ke bachaka mtu balesa ke bilamba. Alors, il va appeler ministère où monsieur Zana Kati, l'esprit m'a utilisé à bateau bakufa. Et aussi les anges utilisent à image. Parce que ils allaient réponse aux nzamba pesingana par rapport à prière na saki. Mais ils étaient qui allaient mon temps répondre. Donc c'est que nzambe mu datindi baba répondre ngai que ce qui na ozong c'est ngazong c'est ma ozong asute. Donc aye pena kei esili ponai. Donc yango to lobike kokufa mutu ile bembezaka ni esprit à mort. Esprit à mort ezana makambo flof ebele. Zo loko l'exemple na go pesa ndeko moko aloti papa na yakufa papa na zo pesa 4 cartes. Na 4 cartes apesi abike mama na tante zo carte zo apesi ba 4 cartes. Na epsi ndeko na esko ko dessiner nga ba cartes wana. Ndeko abi anako ko dessiner nga bibi dessiner nga. A dessiner nga za 4 cartes. Na 4 cartes ezana 4 cartes moko ezana ba dessiner ba chaba ba bibende neti banzela bo. Na carte mususu ba dessiner mapata ya mwendo. Mapata penaka ya mwendo. Ache pena mapata mwendo. Na carte mususu ba chie mutu ba dessiner mutu mazana maseke. Sikoyo na carte mususu wana ba chie sikoyo ba chie omoni soki nini mo ezobima. Ndenge mapata ngesa ezipango yanso ezobima. Lumière mo imaka moke eza pena moke ezo nge bima mais mapata zo nga zipango. Sikoyo tanga zwa yango c'est attendre yango nyonso wana natandi yango siko na fandi wana parce que omoni bandoto mingi tango na bike faut ça prier omoni mususu akatanga atali kamba moko ya nzambe ezaka facile ya ko répondre bana moko omona ti ofandi osenga maila nzambe saint esprit omona bando elio na zuna tali ba carte on atali na bita a carte on eza boye boy pour les mana famille ozana ba problème car ba problème omona ba famille eza bébé nga bisema omoni carte o batie banzela wana o bati bibendeni bo bati neti bare bo eza carte o bazolo bake il y a des prisonniers bazana kata famille bazana na kata prison siko carte o ya mapata mwindu na yebise ke famille ezo vivre na kati ya obscurité donc ezo vivre na ténèbres eza na molili siko molili ona nde bazo vivre ngolo banini ingolo bake bozo vivre na kati ya famille omona ke bobala kate makambo donc simba kate boza botanga mais vika ka ndengu wana beaucoup pour famille ngote voulez beau progresser mais moi mayele donc bozo vivre na molili donc wana ti ba aveugle bozo comprendre te que vie na bino eza ikangami quelque part
donc bozana ba prisonnier na kati ya banzela wana moni prison ndenge bataka ba bibende bo do eza prison abi mesiko moto yo batie maseke abi moto to maseke elingo lakisake moto bozo bunda na ye aza ndokite aza démon donc aza moto kwa yoto kwa aza nature na biso te aza moto uti na planète mususu mais incarné na kati ya famille donc moto bozo bunda na aza ndokite po sorcier ya neti mapeso mayele kindoki mais ye aza elima ndenge to benga elima aza démon donc bozo combattre moto o ana kati ya famille na aza démon aza moto moko ya mokete aza moto munene siko abimo siko lumière wana ngabi lumière wana o ngola kisake ezolinge bima donc ngolo bake molili oyo wana yango wana ténèbre wana eza koya eza na quelque bato na famille baza mingi te bango baza na lumière siko yo bango bazolo bake po ba régner bien il faut bazifika lumière wana pour so lumière wana fini kami donc famille mombe ko molili donc siko pena pa ye assiégé mais dès que lumière ya bato wana o ba priaka nanu bazipiki yango te donc aza toujours na problème il faut à convaincre mutu wana akota na kati wana ou bien azwai donc yango o te songa ke ndoto ze signifiana mais siko ceux qui tient mutu pour comprendre le faut senga aussi maye na nzambe yango mona ke biloko wana ngoto lobike il faut koyeba ko identifier koyeba soko loti eloko nini oyo zanango tant nini oyo zanango pero nini ozo passer ba difficulté ni ozo passer no biloko ni ozo mona ekoza pa fata mususu na kati ya quartier mutu azo taki koyeba te alors ndenge na koko expliquer eza ndoto mususu nde to bengi na premier ndoto to chaneti ndoto oyo ba bengi ya prophétique ndeko moka loti ndoto wana loti pasteur moko na kati hôpital afandi na kati hôpital ayipe effectivement na kati hôpital ko fana hôpital batu mo ba ko talemi ba telemi liboso mbetu mais pasteur moko na simana ala abimi azwi nzete akoni aboki nzete moko akoni na kati ya na entre ye na batu wana achango na kati hôpital alobi ke non mwana moke pa ko kola akoko gwandi akundi siko ndeko wana tango na ko tena hôpital ano comprendre ndoto wana te aye abina ngata ndoto na loti boye parce que au monde na facilité aussi akoyeba déjà période nini azo passer ba étape nini azo passer ba difficulté ni azo passer selon malade wana yaki neti mbulo mo mystère na bandi ko expliquer na bina ke non au monde ndoto loti engolo bake nzete wana eza na dévolé ndoto na yo eza mutu aloni nzete wana et puis bato mi balona ba signification pourquoi ba telemi na kati wana so na expliquer ye akendaki mingi ya nzete yo ye apensa ki nzete wana ndenge bakundi yango na kati na ye omonde to na bakisasa mutu so akufito no kunda mandalala keta mususu o ezaka liwa ezoyela na kati hôpital donc azaki pena panique ngabi oza panique te na binzete wana oyo nani mosai na nzambe na loti aloni wana ezali nzete oyo zo mona nzete te ezali église abi na mino zo banga bi oui nzete wana eza église mais batu wana mibale baza na signification donc batu wana mibale ngolo banini ngolo bana yoke batu wana mibale ce sont bato bazo vivre na ténèbres balingi batala ka batu na mbeto hôpital ngolo banini ngolo bake ba douleur libala na yo na mbeto hôpital et musana na mbeto hôpital finance na mbeto hôpital via ba na mbeto hôpital ngolo bake mbeto hôpital mundino so se plata fa na hôpital parce que ça place mo que ça douleur ndenge jouna ka okuta ekutu aza kolela abina na leli mama kufa na leli mama donc bazoluka musise zo mona na te depuis lobi batuka bipela na leli na mayamisu mitanga komaki na rasireye mbara moko yaki minute tenga biso bi makala mingi te ndalinga na pesa mkongo bo infirmière ya simbi babi good news ni sise bimi yemo kama donc nzamba bana ola déjà muto za pembe na yeso koyoki okobika ndenge na explica ki na ndoto ndeko wana tanga yoki asali nini akeko tuna mosai na nzambe wana tanga tunu mosai na nzambe na nanu mosai na nzambe alona nzetete mais tanga tuni abitala na kendeki pa ndeko moko ayibisenge na lota ndoto moko eza boza babise na ndeti ona eza nini ayibise no nzete wana oyo mona kinga na lonaki eza église abi église abi oui eza église directement ndeko wana bengi ngai abi na nga frère obi na uti pa mosai na nzambe o na ibisa ki obobo na atuni mais pourquoi alobi na apeka ndenge olobi na nga mineza makaba nzambe o ya sala
ozomona siko likama eyaki bo babenga eza ndoto moko eza ndoto yango babengi yango eza message ou eza prophétique et puis eza eloko o babengi message. Donc baza koyebisa yo soko ke na direction boye obi tanga lobi na ye ekamusaki. Alors yango moni ndenge na lobi à chaque fois tango yo loti tala période na tala temps na yo yango to moni lelo o to benga lelo na bakati ya ba na biso ya foyer mutu mususu lelo akangi mama na ndoki a rejeté mwana na ndoki a rejeté elo ngana kolobaki soko loti ne tozolota bokilo na to lota mama na yo azaneti koyelo na butu na si basa nzembe balobango soko loti tanga plusieurs fois c'est que ekozala ke izaye mais soki ka tamzu une fois deux fois eloko aliboso yo kosala mama papa soki oloti neti mama na o papa na ndoki to loti na ba image ya mabe so ba bazulu ba kaza na image ya mabe eloko nyo kosala siko na kawana eloko kosala na kawana il faut ozonga sima kozonga sima ningo robani nike kozonga sima ozongi ba bienfait ndenge mama na boto ndenge bandai kokolola avant tango bandai koyeba mama kambu soko yebi na kati ya quartier na bino mama na bino azaki motema ya mabe donc soka moni mwana muninga bali donc yekutu donc motema komi lokola kaka moto parfois obande côté mais maman faut obongisa motema na parce que ça bien titi ngapi na koko bala ba mama na pe ba osepela mama na banda ko yoka te azako swana banini ou bien mama na yo azaki traiter papa na na ndenge moko donc soko tali ondi mangote à faire souffrir papa na bino pe na bosana bon ko to moni ko c'est impossible là à cela ko comprendre que non bama kambato ba lobby et koko zala solo parce que azali na caractère moko zo la sapena caractère même soupe ba bomba maka tout comme na rolo ba peut-être okanga papa no to mama no na ba place moko ta msu na ndako jour mo ndo kuta zo ba ye moko azo saba makamota mune alengi au moins on a plusieurs fois mais au béton kara mais attends ba lobby kambo siko sens ne ko zongo bia na mona ka mama jou mo zo sali kamo papa zo sali kamo na abanga plusieurs fois na kanga na bablo au moins ndinga abanga pilo ndri bumba sala kama be là awoye ba ki ba ko prier mais ce que ça na ba kawana te ndinga na obi évoquer l'éternel banda ko prier parce que tango bandi ko prier ndi nzamba ko lakisa yo ce que ça image bon mama parce que moni bande to lo bake diable a très risé ndenge to mona bato mususu akene église mususu ayana ndokite akoti na église wana nani prophète wana to musa na nzamana bandi ko prier molimo ekoti akomolo banaka ndoki ngam na sala bino bo azana ndokite azana lokote eza ba milimo o musa na nzambe na zo to travail nango akoti sur yango yo siko azo communiquer na molimo wana donc na ye ba so sa communication o bazo utiliser siko nzoto na yo yango to sala beaucoup attention na biloko oyo. Alors ndoto yango moni eza na ba catégorie ou ezali na ndenge bere ndoto o to lobi keta mususu to lobi za prophétique eza pe aussi message ndoto o to taneti ya Joseph eza o eza ki a futur et to ko mona na ndoto neti oyo averti to tana Matthieu oyo tango Joseph balobaki ne zwa yuno mwana bokima ezaki ange abimaki na kata ndoto bokima bolongwa place wana te danger eza ko ya yango to benga avertissement. Alors ndoto lobi na baba ndoto o mususu ndenge to ko parler ndenge ba signe akomona akomwa koyeba eza ndoto na ngere bisabino na lotaka ya mwana o jeune garçon okufa ça fait maintenant so ba 2 ans to ke ba 3 ans jeune garçon wana aina quartier bazai ba jeune garçon mindele a mwana mboka garçon wana zaki baza bata désordre baza bato bazo tsia bubulu na kata na quartier kubuka ba fenêtre batu ku ba mama banga ko za ko ba respecter ma mikolote baza aussi parmi batu o lelo mutu kana biso tango to kotaka place wana ba yibao papa zaka journée moko o ba mengi journée noire pona ngai na lala na ndaku nazo bongisa bosa blo ba mama batika na ndaku wana tozo kota blo na lala na mukana tongo boy papa mama mutu kezate na bi peut-être na parka ki ngo quelque part na bosani na kina baba kwenwa na banini donc na obi na mutu kekeiko système alarme no sate mais c'est non batu musu ba lebisa biso bana wana baza parmi batu yoke bazwa car bakena basaka na ngo ba panzango mais quoi to ina assurance bafuta biso ba bloko mwana na lota ndoto ni comprenez ndoto o to za ko expliquer ndoto na loti ya mwana wana na loti ye ezalaki na moi naza okata nini matiti poto an lupanga kwa tellement liboso munene na sima munene nazo kata ba pelusi siko ndimba matiti kwa nazo benda una mwana to ina jeune garçon ngai
tozo bendango to bendango mwana na zoleka abandi ko finga biso na mwana alobi na biso tala bantaba oyo bagoto mibale banwa goto bantaba ya mwindu mibale bazo baliaka matiti abandi ko finga biso na sikoyo lengo abandi ko finga d'esprit et na kati nanga moko elobi na ngai ba répondaka un essentiel par silence mais esprit monsieur elobi tala il faut lakisa ntango ndenge ozalaka osala likamo pe no beta e carton ba banga yo libela mais moni mwana elobi na kake ba répondaka insensé par silence kolobelo ko moko te ko répondre écoute te tika neti mutu moko neti omoni ke mutu ezo sa bien te na kontie pe ko katanga matini na zo bon benda bloko azolo ba lobi azokende parce que na ndako na bango na place ofandi toza à 50 mètres omondi ba quartier za ka terrain za na kati donc momu na pela ndako na bango esandi teta na biso siko tanga finga ki pepete muntu mwa ndo le kana za mukolo pa za mundele abandi ko seka omo nda adversaire sala na kipete na répondre répéter na sisi musana ngai papa to kwanga mwana pa to kena biso atelemi siko azotala ngai alors siko makamwani salami sama na moyi yango na offert comprendre bino ndenge na lobi ke faut la journée na oni no pasaki e ko aider yo soki journée ni makamni nzo passer mikolo wana siko yo tang na lali kolala na lali na yeko lota ndoto na lota nini na zolota na fana na ndako bano ka babwaka bloko na bakata bandako bato babambili bango tango babambi na bimi na landa bango baki bana mike baki so ba 4 bo siko tango na bando landa bango moko na bango akwei bazaki bana ba 7 ans 8 ans moko na bango akwei akangama ko musala bo siko ndanga papa no sala bo ba yaki minute te na tushaki ekutu te kuzunga na zona ndako bo na kokuta na ndako na yebisa yo ba mindele batondi tout à tout rapale ba pandi voiture ba pandi ba vite bazozwa siko moto ba ko chama moto na kata milani ba buaka pena ba tumba pena ndako na biso to na kati kuna to ando benga police lita na boy ndoto ekatani siko expliquer ndoto na ingolo bani ta una fandi na lamuka bi ndoto ningelo bani ni kamni ezo no bana ndoto na prier nzambe kamni na fin na bando kanisa bando prier na iko concentrer na yeye sikoyo l'esprit lobi na ngai journée ni makamni le kai na moyi na fin na makamni ngabia mwana na finga inga esprit lobi na ngai non mwana wana oya finga kiyo ndenge esprit ndolo bana ko simba ete esprit ndolo bakeno simba soki okenda ikako betaye unga ko simbe na nzoto te yango balakiso alingaki akufa mwana na za esprit ya mort ezoko tambula kati na ye siko na kati ya ndoto oyo bazoloba ezaneti baza ko avertir ngai donc baza ko instruire ngai baza ko enseigner ngai que il faut natika kanda ozomona pa saint esprit ndolo banga ko agir te ko silikate mais sata zo banga silikata ngo zo akamta kanda donc ula kisaye donc baza enseigner ngai et puis eza prophétique donc itangi dans lobike na lobi na mama mwana na za esprit à mort mababi yobo ba mort no singa bi esprit à mort ezolanda be sala siko esprit à mort ndenge ezolanda mwana na koyaki ba tie mwana muke ba tie mkolote po yazana ba vesisa siko tango sami ndengo na après quelque temps on a ko prier le monde est normal c'est les prier to be esprit à mort après 2 mois mwana na ba betiye ba yobwa ki liboso ya ndako na ba aki déjà la goni daki mutako kufa litaba balamuki babidoma aza déjà akufi na ibisi akufite na isi mama akufite nzamba pese deuxième chance donc akobika merma ko munyo zolo banga bi oui pa pese deuxième chance mais tant na zolo bango ko nga na zolo bango te c'est comme si quelque chose zolo bakati nga moni saint esprit ezaka en autorité et puis moi na saki des semaines na koma après ayikobima asongi pena normal tanga bimi na ibisi même na ndenga zaona soka atiki mobulu atiki ba via ba camarade omona ye esprit la mort na kokima parce que esprit la mort ko ya mutu pa lobi po kufite ko lobateke mutu wana za apesi professeur mabe non esprit la mort ko longwa po nzamba za bolingo apesi onde chance po longwa na makambo wana ozomona alors moi na tanga continue ki na ko ko prier po na ina ko mochena mabondele nzambe sunga ye kimbuloka na nyoso longa putu mwana na akomaki bien akomkusala akompena bien akomkusala musala bani tout ça na bien nzambe antuka sali mais dès que ayambaki Jésus Christ te dongi azaki penaka na problème et après tanga zuba mbonga somi mutuka zongeli groupe kanga zongeli groupe pa elekaki ki 2 mois te bakati kingo
bakata ye pena kingo akufa. Mais le jour akufi bazolakisa nsu na ndoto soto to continue wana ekozala quand même molai bazolakisa na ndoto sikoyo ya comprendre que mutu na finga mutu na ndosaka na nzoka nde ye abandaki kokotela ngai et abandaki ali na souci na vie na ngai sans le savoir. Mais tellement na contrôle qui était pas ezalaka esprit musu ekotinda mususu so etinjo mususu il faut que parce que ekozala pe mutu soko lo bane ya memia na ba forme bere. Alors il faut être un esprit etinda so que tinjote vraiment forcété ozomona ba musu ba na compréhension. Mais quand même que ça yango domoni explication ya ndoto wana ezana ba forme o yana tozoke so que tozune ti bandoto o bengi ya batak ya adversaire ba o tolala na butu yonto ba ke kolala kolamuka eza bitidi te papa ngo toloba ke mama ndoto eza eloko ko négligent ngote ndoto ne soloti papa prier eza kwa moto zololo toloti ta mususu ozomona o raté accident 2 fois 3 fois il faut prier, il faut canceller ngo maloboka toloba ke za na power parce que Jésus balobia za la parole ozobimisa eza na pouvoir o bebisi yango okolo tape nkamo a payer o prier pe nzamba ki prière wani sali pe. Mais malgré bimisa ki prophétie ndusa ko ba prophétie za boybote ozomona na lala na lota ndoto na lota awa kana mboka oyo na lali na loti mama moko tozaki na ye na yebi mama na bien mais na Afrique yango tozolo ba eske ndoto sa na loti na loti en Afrique est na komi ndoki to na zando inconscient alors to babilo ko nyoso na etapani ndoki asana mini akoko bendo place pour abunisa abomayo ndoto wana naza ko lota naza na Afrique na ndeko moko ndeko na yebi ndeko na zone ngalo balanga makambu mama na abendi ye na loboko albi non kokepa na ite abenda ye pena ndeko be na Brital na comprendre te mais ndenge ni mama na problème na ite abendi mwana ba koti na kati ba na parcelle ngapi na continue na route na banoke na nga tout droit na barabara siko na komi na coin ya barabara na muna mama wana alati kwa nganga lingwanda bani na simbi mbenda wana simbi na kati ezo yana biloko mona kati wana na kati ezo maneti ba milinga ba bloko mona misi siko ngamo na kati ndoto na tuni minute auto za ina bangwana na minute akoma c'est que maman aza normalité aza na misala ya mabe mama na leta lobi na ngai yo ozolakisa nini yo za nani mais lelo na kosukisa yo ngai bien okosukisa ngai ça va lelo koyeba o babengaka le Dieu le tout puissant akolakisa aza nani na moki na kati ndoto mama na bandi évocation abandi o sala bécatation abandi o loba makambo abandi ko évoquer nani na ina kati ya liboko mbenda wana pe na bandi ko loba papa bandi ko loba ngape espère bezo zelani na bandi prière tant na bandi prière directement mbenda wana elongwe na maboko ne telemi dans les vides siko mama ngo olaba ndolo mama lobi abandi siko kuganga osali nini mbenda na ngelonga mbenda wana efani na maboko na eza kindoki na eza na kati do ndenge to benga kalia kindoki donc malobo abandolo bana kati mbenda wana soki alobi yango soki mbenda no longo na maboko nete ça veut dire ngolo ke esprit eza na kati wana eza déjà accompli, tout est accompli. Donc il faut que fanda ibike makolo bana lobi esili pona moto. Mais dès que longwe esprit wana lobi ke nakutani na géant nakutani na ngambe mobali nakutani na moto obakutana kate makambo yo sengi na kokangote yango mona kimi siko fa luka evoka zongisa ngo na kati ya maboko na soki te eza grave le temps zolo babwana bando senga moto mbende ke ina ye moto panie ba mama disparaît ndoto katana siko ndoto ana ko expliquer onde ozo comprendre ndoto ana ko expliquer onde na fandi ngana bina sali prière et tout mais tant on a fandi prière mwana oyo na zaine na ndoto après 1 mois so ba 2 mois ayiko benganga tant abengi ngai tondo sula pena sute tondo sula sute tondo benga na pena sute to koma moi distance moi mukeko apo asala imaka moko boye na sepela na ngote ozomona mais ye moi ko comprendre ka mutori ka mona sala na sepela na ngote sikoyo tango abengi ngai asona ngatuni boni ba santé ngabi santé bien makamne so bien ne bisi nabike likambo ko ezali na kati et puis likambo ndoto na loti eza pena réel. Mais abon makam après quelques temps na bengi na bamboka papa mutu moka yo bisanga bobo mama wana kingandi miso ekufi ako maladie ako kotambola te miso ne pena comme aveugle na ko comprendre na bina yebisa ki yoni ndoto wana eza réel donc miso wana ekufi yango ndenge ya komi aninga komsanga
mais tala likambo oyo yaki na ndoto engeki ya comprendre. Donc il faut tokeba ndoto eza eloko mo basaka nango te. Na lota aussi oyo babenga ndoto ya tak. Mutu ayeko bundisa ngai. Mutu ana ko bundisa ngai to bunda na garde na ngai. Na nazo mona elongi na ite aza mobala aza ngambe to bunda. Donc a bloqué nga système moko donc nazo ko kasute donc na suki. Mais tangu na ganga ki na binzambe yaka ko bundira nga place mutu asuki yonde mutu banda. Na beta mutu wana aza mukolo aza tata mobimba mais na beta eloko nazo beta mwana ya 5 ou 4 ans. Ole sikwa défendre nde azoluka kima. Tata na kima ndoto wana na lota na fanda pena na bike no o eza makambo susu. Après quelques jours place to bunda bituma na pelouse de changer couleur. Okokuta ondre pena ba denzo ko babundaka mais yaki na butu. Yango bike ndoto to sakaka nango te. Yaki na butu. Ndeko wana abanda maladi tia daya. Tia kufa. Mais ezaki na ndoto. Donc soki na ndoto alonga ngana ke. Et le lenge moko ndenge na kolobaki na denye ndoto ya ba na pesa bino denye ndoto o ya biza batak. Ndeko wana tozali na ye na moi. Suite ya makambo ya ba conseil to pesaka bato musu basepela nango te ozo pese conseil ya zoninga te. Ndeko wana zalaki soki asonya mutu wana fa kufa. Donc soko za okosele makambo bozale kamoko nyongono boko futa o dai. Boswani no fingi o dai. Bato ebele bakufi pona mnyene. Aitanga ebisinga histoire na bike no ozana besprit mabe. Eza besprit familial ou eza besprit moko fu boluka basana ndame to prier na besprit wana longo. Soki te un jour besprit wana e osala mabe. Ndeko wana asepelaki na bamblo musu na pesa ki ete e pesa ki entraîner tikanda. Bon asekaki ni te mais de façon que amona ngabini te ayiko mona akum na ngane ti mo distance. Jour moko na ye na ndako na ye, kuya na ye na ndako na ye. Donc tolanda ndenge etumba olimbola ndoto na ye na ndako ne kokomola komo na ndako na ye il fallait sela nga misala mo na meki pantola sela nga ponte aka na poto asela nga ponte litani na yebi na koti na kati na pesa bia no nazolia na bani na singa boyete na binona ke no somba singa na nini na shop comme ça na zo na tiki litana tiki pa nga na kina bando sala nini abandi ko bongisa ba bloko ne abana olia ngana kei kuya na zongi mbarara moko na ko tikute déjà ça sisi bloko ali alobi ngana no kota na ndako kota na nini na toilette poza célibataire kota na toilette o changer pantalon ngata na kota pa toilette o sane o no kota o lata pantalon pona zwa pa pena mesure bengabi ngabi depuis na kina ba taye na mona taye talo bananga kifuna lo la pantalon pepe na lata pantalon poza mesure zwa ka mesure pantalon na lati po pantalon na ninga ka mesure nango zwa pata o te o fuka pantalon kota na toilette na mitana nga mona lobi ya za mobani nga za mobani tolata en suba kilote kale so nte moi kilote mais eloko ni ngozanga banga lata kaka comme ça sala bo la kota la toilette espero bien bi toilette za signification na kipa ngotenga bien non et c'est là tika ka ba bula on peut on a maladie donc zo pe ba repos donc patron na ko pona pekate so ne na lata on ka on dirait félicité mo ezala na bino to sanga mo comme ça. Oh non, asiki nga biko sika na ote. Kozano pona za bilambe za kuna na olata nga blamba msuko sa nkietete. Ta on a lobi nene ngwana comme ça bon ça va to fanda bisona. Siko to fandi ya biti na bimaka. Ta on a bimi na ndako. Na bima na ndako na tikaye. Atika nga na porte na couloir na bimka na porte na fungoli nga na bimi na fungo porte sa couloir na bona bimi. Mais jour wana abimati libanda ya couloir. Alinko tika ngate. To telemana pendant soki 40 minutes. Pendant 40 minutes au téléma tout masolo tim ndeko mo ya kiona na yeko comprendre na tiki bomba so ando pa na tikaki mais si nini la kisaki avant na kende pa na eta na bima na kende na ina sala accident boso ya immeuble na baba voiture na place uta na comprendre te na bien comme nino na zongi ya c'était vendredi na lali siko na butu naza kolota ndoto nazo lota naza komona mutu moko azoboma bato asimbi Kalashnikov abomi soki 4 personnes soki 5 na minduki na pa ba kufi sikunga na ina mwanda kuma muke na batem na zotala ngapi mutu azoboma memba la aza noir kaka azaka mutu mo mais elongi na ite abomi batu siko tinga na tenga bi mutu abomi batu pourquoi tangu yesu ko akei
natala kepena na yesi ko pona tala bato musuba kufite na benga to ambulance aide comme ça le temps zobima bo yabimi abina mona kiyo na mona kiyo ndengo zotala ngai ndengo oso moni ngai na boni bato do na shota funa bomayo azwa munduki Kalashnikov achango pena na tolo aw aningiswa beta tanga zo beta munduki ezobima milinga ya pembe ezotya pena zo ningala me masa ezobima te ezobima milinga pembe le temps ibimi milinga ezobima milinga ngana pusani pembe ntia yaki na zwi munduki yango na balusi yango na chango na tolo na ye ana motema na zwi maboko na ye na simbisi yango ngala lobi na ye botala ka bato musuba bomaka bango te le temps na fini tant nazo fina maboko na ye bondoto ezokata. Et le même jour, ndeko wana kumko éviter nga. Alingi suko sentinga na ndako nete. So na benge kaka non tala kaka na oza akumo pisa ngamba explication. A cela explique lobby o comprendre ndoto wana. Tant na fandi siko na iko zonga sima Saint Esprit bi na ngai o comprendre ki te toilette wana oyo kotaki wana toilette wana chaki wana achaki mutambu na kati soko kota ingeza la problème. Yango o comprend ki te tango atika kona couloir matiki yo liboso abande ko solution masolo ndenge tozala kai tamso avant que ne place moi musika non tika na se soulager tango ngako ko to ko soulager or piège ezalaki na kati wana donc ezaki piège o ya chelaki ndeko wana ndenge saki wana a partir wana pe ndenge makamune ebande ko balancer ndenge ti ndeko wana lelo tozo azana sama bele ozomona a partir ko interpréter nzoto na tali sikoyo période de temps nini ona zaki nango yango to ebisi que il faut que ta la temps ou ko permettre yo oyeba parce que ndoto eza réalité eza loko esalemaka ulala kibe na to musu alala plan bo akufi ndenge ndoto na bi atako mutu atakanga pena ke ani décisif abomanga mais eyaki osimbate et yango esengi na biso ke il faut ko yeba période ni nozanango temps ni nozanango makamni ozo passer na nzamba lo baka na ndoto tende no bi alobaka na basini ko yeba basini ya babiloko banendeng ndakolo bake ta mususu sini musoko ozo voler ozandoki non soki baza ko faire voler mais soko za ko voler tala période ni so mikolo so prier makasi na batan ozo kuta mutu mo devise ke mbonga kumko ko nga brutal o sali kambo donc o mona bato ataki moko ezo rater. Mais ozo prier pe ba jour na makazi donc ingolo ba ketango ozo lota ndoto bazolanda yo mbango au voler donc au mati pere ba kongi yote ingolo c'est mesure ya prière na yo et comme na niveau likolo donc ozo komona pena banguna no ndenge bazotaki yo bo nda ozo mona ona miso mais ozo faire comprendre ngote alors ndoto ngo tobi ezana ba signification ebele koko pesani mususu omone ko peso moi confusion tant musu total. Mais na confusion na ekopeso moi ba indice ba signe moko eko permettre yo que localiser yo et ça la makamo que o comprendre ngozomona ndenge za ndoto mo batinde ngai cassette ya mariage natali cassette ya mariage wana na moi na poto aw mais en Afrique mais tant on a tellement na buto na zolota ndoto na kena lié place fête tezalaki lupango na nyonso moto eziki banda kuno so ziki kan c'était moi na katikati lupango na tika na kutango me ekata na katikati kompela koni pena koni siko na zotala image wana ta na tena loti na muki na sali prière na la ne tuni ndeko monga bitando to na loti ya binanga peut-être muto abali wana za souter à déplacer ngabi mais ça normal boso muto abali il faut qu'il y ait une place baba baleli yoti pas moi pas mbana donc ça normal ngala ebise non ndenge nazomona ndenge espèce zo bisangai ekozala biloko bakunda na kata lupango wana donc eziki fait tu wana l'accident qui est tombé ba bloc wana effectivement tant tu peux comprendre que ba carton na ba raté basi ba jeune fille ba center ba bango ba ni ba les araté donc ekoloba ke fait tu wana oyo talaki wana fait ya ina kata lupango wana ezaki moto etumbaki ba bloc mais mususu akoloba ke moto na nina ndoto eza mabe ndoto eza signification liwa ndoto pesa signification ya ko détruire misala ya mabe ozomona donc na 200 ezaka wana sikoyo tango lekana ope bane na soloni na le ya mutu mo afana kata lupango wana ekana ba circonstance na bengi andeni na bo na zo pese ba conseil dans les seigneurs côté aye ko yebise parole za boye lobeza bo tous na bande côté aye na côté aye siko ndeko wana ayiko lebisanga ke nzeto zolobana na kata lupango wana oyebi nzete wana ekauka mystérieux
to comprendre te elanga te yo babenga saison 16 te dans les vides nzete banduko ya bakasa ibandi ko sala banini bando e koma penda koni penda ya koni nzeta munene elekera bato ngata lupango donc e kauka mystérieux mais zaki ndoto arbi me mabaka muzuru ba peneza vrai ndete kauka mystérieux to comprendre pe phénomène ngote o ngana lota ki moto o na yiko bakero nzete wana balona wana ezaki na makamla se donc il parle ba makambu e bloka bato belé na kata koto wana mais eziki. Alors yango eti nasi tokomi na presque na fin mais o ezali o ndoto na obake dernier ndoto akolota eza aussi message o que quand même naza ko employer na message na mutumoko o ko na kati ya communauté ndoto o na lotaki ndoto wana esalinga mpe etublaki ngate mais esali mwa confusion ngo babike to prier katango prier nde nzambe pa ko lakisa yo ke eza nini eza ndoto na koloba eza message aussi na famille ya nini o eza chaîne d'autres bagé mais so na lobi yango na cadre autres bagé na famille ya Daniel Simi alors biso nyoso to mona communauté to aki na besoin de kona biso abika azala délivrer to mona ki ba contribution to na ba prière banini mais na meka ko benga mama o de bengi mama o bengi ke mwasi ya papa Daniel Simi na meko bengo na ba forme tout soki moto o ayoki même na Facebook banini pesa ye message oyo ma bengi o mama na ba forme tout ozwa téléphone te avant même ndengi pe après okendaki bamboka yango mona zui a profit ya kopesa message oyo pona yo peut-être comme pa na yo to lemba to continuer à prier mais ndoto na ngina loba na yebisaka lika moko boye et puis so bolandi na ba interview na ngana loba na prière nini journée ngo likamoko ko salema na kati na loba kango a par rapport ya ndoto na ni na lota ndoto tozaki place moko net église bato belé mais na place wana tozaki na bato belé tozo sambela tozalaki na kati wana na église wana na cadavre moko ya mwana ya bébé na kati ya bafanite na mbetu moko mais azape na cadavre akufa sikoyo o to bengaka na notre des frères évangélistes nani Roger Baka o ka to mwina sasa yepa za na kati assemblée mais na poto sikoyo ya lobi bandeko soki mwana akokufa eza volonté nzambe ye akufa libela tunde aza cadavre akufa donc soki akobika eza ka volonté nzambe mais to sambela siko biso nyonso to na kati salle to bando semble ensemble biso tu na kati salle to bando ko prier to bando prier mwana wana a ressuscité azongi a pena donc mutakufa akomi pena normal azongi normal mwana bando lela balongoli na beso lekeli bato mama na azaki etone siko pando te katana la puissance en d'autres ngani eza siko yo période yo to bando ko préparer autres bake et fallait basala ba contribution pour na papa Daniel 6000 basala contribution et puis tout ça ba prière siko tala eloko isali confusion na kati na loti ndoto na ebete ke za adresser en e bika ke za na ndoto eza délivrance mais ndenge na mona ki ndoto na moni eza comme une délivrance moko boyango na baki eloko moko ko salema siko journée yango ezaki mibale journée ya mibale elingo lobake ezaki journée mibale na journée mibale ezalaki journée moko ezalaki prière ya ba pasteur nyonso oyo notre le représentant président ba pasteur notre révérend Luki yemta organiser kiam ba pasteur nyonso sa prière na église ya papa Aldor pasteur Aldor alors deuxième journée ezalaki dimanche ezalaki journée ya ko sala fond rand ya ko pesa mbongo ko contribuer pour na ndeko na biso so pour na hôpital sikoyo ngana yebaki te ya deux jours na yebaki ka journée moko samedi tango na lati na bengi le ya ndeko moko na kati ya église wana na bise nana zo ya nini te journée ngo za sikoyo église bo sa ndena bité eza deux journées ngabi o mamni ozolo ba bi eza deux journées lelo ezaka prier pour na ba pasteur mais ba bika ba pasteur te ba seng pe ba kolamba to ya pene belé to prier pour na mboka na biso pour prier pour na bata maladie nous tout ça eza journée ona mais sikoyo journée dimanche ndeza journée ba kokangisa bambo abi na ngeza deux journées siko na zaina choite ozomona na zaina choite kitamu suna benga famille daneke boya boye non na ibaika ka kitamu suba kozala mais siko tant tu es na prière na kena prière wana kokoma na komi to bando prier eloko na kolobake ndeko bo remarquer na prière wana to kotaka
prière wana tokotana na ko senga ke basana nzambe ana dible boninga boza bomoko bokangama parce que soki bokangami te nzambe akosa so kati na bino pena mingi te ezo senga bino so za na problème a moto limbisa pe bosana bino boza ba père il faut quand même boza exemplaire ozomona prière wana ki pas même 5 ou 6 pasteurs ba pasteur ba ki moke mais mboko ezana ba pasteur rebele ezaki pona bien na biso nyonso mais tala prière mais si ko tant to sali prière wana yango Saint-Esprit robina ngai pourtant dans les dimanches tu vas prier papa Daniel acte moko sama ki atelema ki pena il faut a força ki pena dongi atelema ki blum so ça ki tabana o salam mais na tuni nzamenga na bina yeme imagine na mona ki pourquoi eloko esalamite Saint-Esprit robina ngai ou ils ont message nazo pesa na mama ou to bengi ki la famille Daniel ce qui le roi Daniel ou to ki okena ki sasa obonga que Dieu soit loué pour souci na biso que aux a délivré nzamba abikisa yo ozonga makamyo c'est normal ce qui peut délivrance nano ikoni na place c'était bon continuer à prier espère lobina ngai jour ya délivrance ya Daniel 6000 ezalaki samedi Daniel 6000 alingaki kobika o babengaka tiko tak Daniel alingaki ko résister c'est ngolo bakebilo konenyo so nzoto Daniel ngaka kima na kati ya salle église ya Aldora ngaka kima mbangu dongi mouvement tout ingaka za batu mingi ba mona miracle moko ingeki samate nga mi me koma espero binanga est-ce que o remarque ki elo côté salama ki jour bosaki prière wana soki bato nyonso bazali na prière jour ou prière nani pasteur Luki a organizaki avant bo banda prière elo ni samaka mbula moko betaka makasi mbula peno ya peno ezokita pele tata nyingise batol après bakake betaki eza signe ya victoire et puis eza signe ya délivrance et Saint-Esprit ezongi singe binanga jour mama ke na hôpital ko bote comme na mobulu oyebelo ne salamaka tango telemina bana bo sali secret bo simani bo sa prier oyebelo ne salama na belo ne salamaka rappeler elobi ke mbule betaka ya makasi lokola ba Afrique et puis ba kake betaka après 17 mama boti normal elobi Daniel délivrance ne zalaka samedi pourquoi yango na obake basana nzambe biso banto sambela totoke boni délivrance e ya kanzamba ebi batan kolemba te continue à prier elobi ke non les familles bataki ngali bosote bachende o babengi docteur donc bon ba ki jour ambo o so bazaki batu baya avant jour wana ke faut to lala na to prier nzambe ba ngaba mona makambu kuta mbongo ngai sila ka jour wana donc ole batia nzambe boso batiena minganga donc mbongo peut-être ba futa nini wana oh délivrance nzaki samedi yango mona ki dimanche et ça qui action mais jour ango c'est leki na nzambe za ndengwa yango ete na kosenga aussi na basali ya nzambe tangu yo yebi na batuke nazako yamba mutu nazo yamba batu na 10 heures oyebi tangu yo mosala nzambe yo yamba na 10 heures oyebi organisation ni nzambe asatindi ba ange place on ba ranchant mais yo zo yata mususu 14 heures ono ba kozela bazala patient yango o remarquer ba ka mususu se komi répéter o prière qu'ils ont continué oh na 10 heures wana tango ngako banda ingeza na nguya mususu parce que oza déjà na désordre oza na ordre oh Dieu aza na ba ordre tango yo lobaki herbe ye satindi ba ange bazana serviteur na yo na donc il faut préparer et puis asa mimba bénédiction siko yo ozo ya 14 heures yo na poko to banda prière au mona ba prière ezo sala soute yango ete to za président au message na pesi na famille papa Daniel 6000 en tout cas message wana ndoto wana tango ba ko référenga babi au monité landa ba pesa ki mbeto yango lotaki mwana na kati ya mbeto tala ndoto lotaki ya mwana wa kufaki ezaki mwana mokeme ba ota mokolo do balobi ke délivrance nzaki samedi mais ataki ngali bosote yango na kosenga mama olobaka mamba prière kota musama nini et puis na kopesa conseil na kolobaka omoni soki lelo obino kamuno na kati ya public maman il faut supporter bato babengaka po ma critiquer bato babengaka po bafinga o nyonso ko finga merci o ya ko critiquer merci o ya ko chola merci o ya ko kumisa merci conseil nga na kopesa ngona bato musupe babenga yo ezaki peta musuba zo la solution peut-être azaka na ndekone pas azaka na kawana basalaka likamoko bo esi ekenda kutu facile ta muso abengo 2 fois 3 fois mono so yambate 4 fois atiki na donc to ibaki téléphone muso yaka ebikisaka
Konga to rejeté parce que na benga yo soko yebinga orapeninga na kati ya salle ya église nini na yaka na nebiso ke téléphone zo zoate to meki téléphone eleli olobi na nga papa yango wana te na bien ça va mais na benga yo petit na lemba na ndoko bengo pour na conseil de Seigneur pour na contribution mais ndoto na lota ba yebisinga ete za ndenge wana ceux qui ayaki samedi engeza la tikotak bonga ko mona zongi su na chaise te alinga ka tambula ko mukima donc yango te tolobi ke to lembate donc tout tient dans ma bondeli. Ce que Kabika qui est sur lui, ce qui ils ont continué à prier. Nous avons ça quelque chose. Na sito ceux qui ont nana été de embarrassement, nous avons zanabiso et toko sambela pour na toko misa nzambe na onyo sa pesibiso na temps à disponible, sa pesibiso disponible pour na de façon que to partager oyo alobi nango. Nango na ko senga bande konyo so batali nzamba sunga bino. Oya yebika lotaka te sala prière. Senga nzambe la kisanga et puis landaka ba enseignement o bazo pesa ba sinda musu moto mbwa elongi lo banini nyoka ngolo banini tout ça pour sona na banda ko expliquer bando to za ebele donc to la là donc eza o ya mikena expliquer ba non na faire comprendre bino il faut que temps il faut que ba période nous passer nini et que yo relaxa yo que non ndoto ezo lo ba bozo ba musu baza ko avertir yo banini tout ça ozomonesa na basigne oyo elakisaka ya bandoto musolota banene na lota ya ba classe bazolakisa ngai sali wana okoteza neti nganga bazolakisa na sali moko ya nganga mais tant on a lota ndoto wana na comprendre na classe wana bazaki batu moko ya mystique et professeur ye moko tu à savoir jana monde nani tantine a memaye na kombo wana donc aza déjà ndoki et puis atala ba chance abando tala ba musu na kata classe wana donc si balakisa ngaki donc place ko kota eza place à mabe. Donc balakisa on enda wanganga donc ils béré auto expliquer mais quand même na pesi au sens o yo moko te ko développer au mona ka ezabo singi su maina nzambe e ko grandir yango to prier nzambe ya solo nzambe to tondio peto kumisio ete lisusu maele yo pesi biso ete ofungoli pe na peuple na nyonso partout o baza ko landa nzambe na sengi yo na kombo na Yesu Kristo papa yo za nzambe opesaka ba don nyonso papa ete o nyonso alandi o zaka na difficulté ya bandoto nzambe fungola emiso ya molimo ete amona kape ayeba pesa ma yele sagesse wana o eko pesa ye a comprendre ndoto aloti pote al kimana bonga ndenge tutu kotanga na kati ya Biblia na yo yango nzambe ete yo zanguya yo za nzambe osala kakoleka papa to pesi bato nyonso balandaki biso pe na obalanda biso te to pesi pepe na biso Kongo na maboko na yo yawe marque onyonso za koleka nzambe na tango oyo toza ko senga na Kongo ete to ko senga ke toza na besoin bato bazana sage et puis ou bazana kimia ete poto telemisa Kongo papa ete yo za nzambe a violence te yo za nzambe olingi toza na kimia yango to sengi nguya na yo e manifester na mboka wana papa peuple on za ko souffrir bato baza ko souffrir tozo yeba te nani toko aider nani toko tika oko aider a même la place pas ses alliés yango ete to moni toza quand même ete na vouloir mais to mako parfois le pouvoir mais yo mutoza o ete na vouloir pe na pouvoir nzambe yango tozo senga intervention na rapide pour na mboka wana papa peuple na afana na kimia nzambe to spesi nyonso na maboko na o pe to sengi na kombo moko ezali ya Yesu Kristo o azambikisa so pe to sikoloba amen. Bien ainsi to komi na fin ndenge na lobaki so botangi na dernier verset ya na verset na Job chapitre 33 so bo continuer na verset parce que na contexte tazo kata poto wela moi temps so to moni na verset 14 ti kende na nini na 16 balobaki ke balobi ke alors il leur donna des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal pour nini a détourner motu na mabe surtout landiango komona ke na verset 18 balobi ke afin de garantir son âme pour la garantir ba âme na biso parce que to bunda na butu papa eza bitumba moko e a blakité eza blakité eza ba kampe na fo keba dernièrement ndoto na lote omona ezo yaka na kata mitu dernièrement ndoto na lote papa moto ninge zipangai le temps ninge zipanga na fungoli misu na moni na tongo na lamuki nzete na liboso ndako ekauki papa ezalaki eloko nini te po soki nzipaki ngai ezaliwa yango lobi moto to pe eza signification liwa mais nzamba protégeaki ngai yango tozolobaki fo kosinekizano te bon tokomi na fin nzamba sunga bino akangola bino mbala nsima tomona nani te Dieu vous bénisse.